Klepen nalina loba boy omoni nalina loba bino boy omoni bato bo linga bo lobela o bo sala mama bo sala wana je crois boye bibiso bien Aliane ebineti ngabe tuna Aliane tanga zayo ba otiki aipa na ngana Londres azova na ba 2 mois 3 mois 2 mois 3 mois ezala poani tanga linga ya kofia kuta ya kofia zaina na bibalati na mwasi na ndako aboma libala kofi alors tant kofi abala ki andima ki bavandi na siko ye mo siko asengi sur divorce aboyi kofi olomide azana papier divorce wanenga zawana aibsanga déjà depuis ya joki 3 ans passés je crois qu'il a signé divorce n'est-ce qu'il a dit dans lettre de divorce apparemment tem azu divorce aza lettre de divorce au moins mo kilé habité ati ko jouer victime yem taboya mobali donc batikeli na ndako au moins bana wana ngana atata mwasi na bango direct j'ai mot à dire non loba avec gentillesse olé atindaka Eliane wana akenda osala be mission sala ba live wa saki ani passé ba kota ba finga kofi ba finga biso ba finga nga ba finga biso nyoso fami na wa uto sala sikoyo apesa ye lettre de divorce atia na media alobaki aboya kofi lettre de divorce yango wana mokile yeba atika ko jouer victime toi ba zobate tanga oloba sala 25 ans na kofi oyo paza na yeba ça peut-être 26 ans eleka biso toi ba zobate yozo yo luka guerre na nduliste biso toi ba nduliste yozo yo luka guerre na nduliste avec beaucoup de respect du monde avec beaucoup de respect du monde Klepen yebisa Aliane na yo muto ba obenga tonton soki de tonton la pesibino mise en garde soki Eliane wana asali lisusu émission po atia live batu ba kota na ba benga omoninga ngam na osala Aliane live nga refine ngam na osala live omoninga zawana amwasi okofia balaki amwasi okofia vandi mbule bele amwasi okofia botne bale bele na pesa ki idée na salela ngote azala otikala epa na ngai epa na ngai alors on azo loba boye na loba ngona no boye na tindeli audio soko tindela yo tindeli ubetenga muna otindela ye na salela no audio na pesi bino mise en garde omoni ba bilobela bo loba na media bokeba omoni yebisa Aliane omoni filtre ya ba telefone ko sa ete abenga kofi tata mobimba kofi amema na berceau te yé quoi ça combinaison na ba 50 et quelques omoni azala mwasi avec une grande F mwasi ya solo neti ngana za na mwasi ya solo na yeba place baloba non na yeba ba oui yé pas ça lango apesa Eliane lettre wana divorce po asenga divorce yem taboya kofi yemo pe mtalinga kofi yemo pe mtaboyi bien bravo alors apesa lettre wana batia na media mokile bake akabwana na kofi officiellement kofi aza kobate kofi aza kobate kofi azali homme à femme basi balinga ke beleka ndenge yemo linga kofi alors apesa lettre wana na media butia na media Klepen moni yo ngana biote so za nani mais avec beaucoup de respect aux associations de na bango na ebité mais ya on na lobalo boy on a lobaboy famille na biso surtout toi d'accord nango alors ezala mbala ya suka Eliane wana leka na mission batanga bakombo na biso baluba mambo ba oloba po alobeza maloba ya Aliane d'abord grand prêtre mère bolongo na nkombo wana po ya komba ko ya lirambo les quadres omoni fais attention
On a le bapena gentiment sikoyo. Soki na moni susu eza grave. Eza nde mususu. Ye mutaboyi atia lettre wana. Yo kuti mobali na bana na ye boyi bana. Makambo ebele. Tala ngana yebi mambo ebele ye ali ndenga za na yebi. Na bandi mba mususu tozala na kata ndako wana mama abango azalaka wana akoloba mama kili. Ayebi ndeni na lobaka. Alors attention. Bajebo osala wana bato basima na bino baza ba iloko to moni nde boza wana ne antikwa zero nothing le baba anglais yanga maluba ngwana na lobi lokwa yo bi ya tonton tindela nièce na yo ona lobi angwana bye. Et puis, batigeli yendako, atika kusenga ya kofi mbongo. Atika kusenga ya kofi mbongo. Mwana moko ya kofi ya devoir kuna pesa mbongo eza Saint James, ana minere. Atika kusenga ya kofi mbongo. Ye amwasa ga. Botika walandela na ba 200 euros. Clépen, na yebisio, yom to simba a caméra. Na o yebiso déjà. D'abord, o yebinga bien. Alia ni pas yebinga bien. On a lobby. Bana wana, baba na biso. Nana malobe belé, on lobela pas bana wana nga. Na tata mwesi na bango direct, penza direct. Et puis, y a mon thème. Donc, fais attention. Eliane nabino na bozoti ndaloba bien, maluba Eliane ya Aliane. Maluba mama Aliane. Yende porte-parole au bino bozui. Pour mais ngana on a besoin porte-parole. Nganga mom na yo loba. Oh là là maman. Non, là je suis désolée mais hey, c'est devenu son TikTok. Eh oui. Maman de 3 enfants, vraiment. Non mais laisse ça, maman, laisse.